dernier numéro à Canal Presse Mukona Lelo pour la semaine Oyo vendredi 5 juillet 2019 na Canal Kin Télévision batata ba mama bandeko ya Kinshasa Brazzaville pe mokili mobimba mbote esika bozwami pe sengo na biso ezali ko salela bino musala ko informer bino à travers magazine Oyo monene ya analyse pe actualité sans caricature au bolingaka mingi équipe mouvement formé en place pour na ko servir bino Freddy Takidi Rodi Louadio secrétariat et Simbamina Issa Longo Msimbi Mavinga le web Azawana pe Serge Makoso na réalisation la régie et finale Joël Pembele bisono sotozawana ponako salela bino omusala breaking news sengeli koeba église du Christ au Congo ba sengi ba repenser ba mécanisme juridictionnel il y a République démocratique du Congo porte-parole il y a ECC quand même il y a révérend docteur Bokondo Abolikabe balobi na komona musala oyo cour constitutionnel a sali ba erreur matérielle komona paquet il y a des erreurs oyo et salemi mais finalement crédibilité zali susté et puis musala est court et comme kocha mobulu na mitu ya batu par rapport na conception oyo toko zana yango na justice ya mboka na biso da to profiter ko pesa mbote na porte-parole révérend Eric Senga et le directeur de cabinet ya président pour représentant légal ya église de Christ au Congo pasteur Moïse Bema na secrétariat général ya ICC to pesi bango mbote mouvement de libération du Congo mécontent parce que na ba liste ya ba validé oyo chambre spéciale ya cour ba uti ko rendre na lobby ba lobby sur 8 élus ya MLC 3 seulement ba zongi mais 5 ba kwei ba tikali libela invalidé surtout MLC na kati ya intérieur nde baza vraiment sacrifié bongo communiqué F Bazaï Bandé a signé un go balobi pour na bango bazomona ke komi acharnement ya pouvoir en place oyo ba ciblé mouvement de libération du Congo et resuka bongote ba okendel de sewana musika et nous attendons voir. Je rentre pleinement dans ma musique. Auteur ya bombe atomique pe ya norme Jean Goubal Kalala alobi azali suna besoin ko lobela ba makambo wana te ba cour constitutionnel o salami et salami azape na besoin ko sala débat sur yangote azongeli pleinement musala na ya koyemba évidemment soke sengi alobi te ka sundoli politique soke sengi mikolo misusu azongela yango ben il va apprécier à côté la epesi biso occasion to pesa mbote na Buche Muni Daniel Safou Esika Azali mbote na ye monsieur le député validé peto pesi mbote na Lina Movible Ados Ndombasi au sourire finalement et zongi na ebete azolanda biso Esika Azali direction générale ya impôt manifestation salamaki lobby ba Jean bazako réclamer solde il y a 20% de primes sur la plus-value bongo bazo funda directeur na bango général pe ministre ya finance bazo mona bango clarté on dirait bazako bebisi la bango musala pe ba avantage na bango affaire viol sur mineur il y a 13 ans il y a école révérend Kim bah biso cette fois-là saisine il y a tribunal et Salemi et puis bah renvoyer audience pour na jeudi oyo ezali koya donc je crois que ozala le 11 juillet nde bakokuta on a bana nyonso ba monana ki sauf moko nde amonana kité lobby eza samedi marche ba journaliste nyonso et ko salema na tongo pour na ko soutenir bande kona biso ya RTVS 1 oyo signal katanaki na week-end passé bongo lobby c'est ça que lobby Makambona te président de la République par le baki na bunya ye pas au comprendre makambezo le cas soko ya Kinshasa nde bakolandela yango malamu alors jusque là signal ya RTVS 1 et ça toujours flou na flou loso na loso et le remorezate alors solidarité journalistique oblige tous les journalistes baroza lobby na balabala boromona Claude Molicho vient koibatimba baroza na balabala pona ko tambola signal ya RTVS 1 ezonga Mike Mukeba zana bisolongo Mike Mbote nayo Mbote ndeko ngadzaki mais finalement makele le moko Salemi Mike Mukebai azongi na yena Assemblée nationale Mike Mukebai validé ba photo na Facebook débat ezaki vraiment makasi likambo bazuze ya ku constitution ba sali ensemble ya likolo et ali somo simana bango Vital Kamere na molendo Vital Kamere molendo
bo mitungisa te etumbalanga na biona insilité. Ngai na kotisaki requête. Ngai na zwa 8070 voix. J'ai dit bien o ezali liste ya Seni. Mukeba Inkoso 8070 voix élus. Mukeba Inkoso tale pa ba komi ba 1 okomona Mukeba Inkoso 8070 voix. Mukeba Inkoso Ig Michel oui 8070 p 1 ngo ba na mukanda o na lokasa o élu. Soko okeina mose otali ya molendo kombone ali pembeni ya wala se Sakombi Molendo 18 17 0 1817 voix 0 non élus. Na kotisa requête na ngai na ya na loba na ebisa bazuze na mingongo na ngai ya kokoka bole kisangai loko bana lukunga bapesa ki ngai bana Kisasa bana Congo mokolo ya misato na butu ba rendre arrêt babite Mukeba ya validé ba rendre arrêt mokolo ya misato lobi koleka ba rendre arrêt Mukeba ya validé. Dozagi rumeur te il était ba rendre arrêt tout na ba pandison nga zaki na bato na ngai kuna. Évidemment certains confrères ba publier qui to ba rendre arrêt te Mukeba ya validé. Kamere lokwa moto na nyamu ye banda botama solo aye bakangote banda bima libuma mama na molendo Sakombi lobi moi mobimba bako komise pa ba pandisango te Mukeba ya lekite ezali Sakombi bo otanga ya Sakombi ba rendre rango mokoni to komi lobi na butu bazuze babite bokenda bozonga moko mitano po babimisa liste définitive ba ko bimisa liste définitive na ngonga ya misato ya tongo 3h du matin balongoli kombo na ngai bati komba molendo Sakombi oya zui combien 1817 voix 1817 8070 voix lobby na 3h on a erreur matérielle kaka ezali mawa makambo eko so tango toko bate toko bunda pona mbongwana bato bako bate tolinga songolo te tolinga pakate to inaka bato dala eloko basali ngai on retient na arrêt oyo finalement liste court à misi na 3h kombo la ngai yali te OK na sukisi awa molendo yo na Sakombi etumbo na isitenga na maele na ebe pa bosali mbeba et finalement Mike Mukeba ozana combat partout alors te o yale eloko ba pesi ngai ko pesa senge na bundela ngo so na bundela yango te bato apesa nga ba mona nga jololo e senge na bunda yango te na suka na ebisi bango mibale na maele na sina mone pa basali mbeba na kotika bango te eloko yo molendo pa yali soko bande to mela kopa ma obito zui di bongo nano django te okolala te na sina la muki na tongo na tali na ebe pa bodju mbeba etumbo ekokoba na kozwa libonga na ngai. Merci Mike Mukeba. Ismalto Patrick Zanabiso Longo, coordonnateur il y a Grete, groupe de réflexion d'élite tshisekediste. Voilà, mbotenayo. Ça fait longtemps, tout ce pays au Monayo, Zongeli Bissoli-Soussou, la plateau à Canal Presse. Voilà, Jacques Isongo, Azanabiso Elongo, Lucha, mouvement citoyen, lutte pour le changement. Puis le peu beaucoup mal lié, finalement, mouvement citoyen. On m'a maquillé les acquis avant l'élection, mais si quoi, tu évites bolier nini, bomeli nini, d'abord bokatani, beaucoup mis morceau, belé, et finalement, impact est ajusté. Merci, Mbote Naba. Co-débatteur, mbote na yo, mbote na ba téléspectateurs, to katante tozali ko réorienter lutte na biso parce que to bandaki ko senga liboso na nous changement à la tête de l'État ou salemi malgré tout ce qui s'est passé mais na minute tozali ko mingi to kota na mambo social ou ebitu ba tozana nous combat na ba télécom et surtout na intérieur par rapport na ba mambo mais tolingi na institution nyonso ezala nous stabiliser et vanda bongo to ba ko revendiquer parce que na minute oyo o revendiquer pas nani et pas bon ba démissionnaire to ba donc bozo c'est le gouvernement. Voilà. Merci. Voilà sujet mi balé et ko zalana biso na plateau awa semaine au Mobimba, je crois que tout ça liba débat, boyebi que tout ça la semaine pratiquement tout ben en semaine il y a ba recette, semaine il y a ba proposition parce que crise tout ça on a kati ya mboka avec cour constitutionnel, makambe belé na gouvernement et ça l'était batu
pesaki idée na bango pour na toko bengango ensemble proposition pour na sortie des crises lokola bandeko il y a la Muka par exemple proposer qu'il y ait une réforme institutionnelle au conseil moko etiama Jean-Claude Kibala député à Sud Kivu membre à G7 il a proposé président à dissoudre les deux chambres et à parlement Soki Félix Alinga Kamamboka Soki te FCC Kosimbi ça touche parce qu'il y a eu des personnes une expertise oeza qualifiée pour na kosala musala bakoya kolekele esprit société civile tozana structure UNCUCD bango ba proposer qui départ ya ba juge nyonso ya cour constitutionnelle petoye komona bandeko ya ECC Église de Christ au Congo ba proposer repenser les mécanismes juridictionnels na RDC pe pratiquement monseigneur Fridolin Mbongo yenda kangaki masolo lobby tolobela ki yango ya lobby na Félix Tshisekedi apesa mukongote na baninga na ya kala ya opposition azana bango parce que on dirait le boko ya régime ya kala ils a toujours que contrôler biloko nyonso na kati ya mboka. Alors quelle recette faut-il prendre? Proposition ni neza malamu pour que finalement ba congolais ba mona clair na avenir na biso. Pe deuxième point to kolobela bilan. Il y a session au Yeuti Kosila na assemblée provinciale il y a Kinshasa APK ba clôturer masolo to remeka koloba musala etambolaki ndengeni d'ailleurs tozana député provincial moko 4 na biso. Mike Mukebay finalement tozana problème. Ba recette et l'équipe biso belé Nicolas Messa que faut-il faire pour tobimisa Congo la situation azana yango tozana ba formule belé awana uti kotanga yango moko. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une logique, il y a au conseil, il y a réforme institutionnelle, proposer qui, Martin Fayou a proposé qui, dissolution, il y a deux chambres, le rôle Jean-Claude Kibala, à l'Obiango, repenser les mécanismes juridictionnels, le rôle à SCC, finalement, il y a se situe, na lengina ya nwanano na ndeko ya lucha, bino bandeko ya lucha na eba kamusa kosa, te bochi bokomi, ba commerçant, so ba pêche $200 au kosa manifeste. Ozo bake, il y a eu changement à la tête de l'État, tout kenda, na social, changement à la tête de l'État. Dans la pratique de tous les jours, il y a eu un mort à Goma. Makambo Toboyaka, yozo ba changement à tête d'État. Et l'engel le quoi a Koufi. Oye au Vandi, il y a eu changement à tête de l'État. Ça c'est de 1. RTVS 1. Bakati na etandoeke na radio. Oyo ki dzaga koloba ate c'est ça ayebi yango te sko tsika nani akati yango. Nani akati yango epe motuna. Soki le quoi n'étend que Canal Kin. Zakende to le kaina mission to sali mbeba. Elingo le bate kamata Canal Kin mobimba kata yango. Wana yo monite. Elenge moko azaya ko kangama nane. Lobi ba komi yango. Elenge lokola yo. Yo so moni changement. Elenge lokola yo akangami nane. Kasi yo ya lobi. Il y a eu changement à la tête de l'État. On veut passer au social. Les faits o ezali boso na yo makambo to bundaka bino biso na bino. Et ezako koba ozoko mona yango te. Voilà Jacques akoyano la yota. Bosaka bongo te boa bilenge. Oh du moninga ko za payo. Voilà akoyano la yota ngako za maloba. On dirait que boana en service commandé. On se bat pour des valeurs, on se bat pas pour des individus. Merci. Les kambo et ali awa et ali boy. Lelo oyo nous rendons compte te batonyo so bana posa moko. Longola kameri na FCC tia pembeni. Soko ozui cash. Ozui ngamboka ya IDPS. Ozui biso la muka. Ozui église. Mangomba. Yawa ya minene pa ba binjambi na bango lokwa ya godempo ya bato tukumitano. Mangomba ya solo. Oya minene. Soko ozui bango. Biso nyonso lelo to na posa moko toko senga na yoki Félix Alobiango na Bunya. Na yoki mokonzi ya SSA Alobiango. Na yoki nani yopa Alobiango. Episcope Pambongo biso pe la muka lobiango point commun na biso nyonso réforme bato nyonso ba ko senga réforme to lingi lobby mboka ezala malamu mapono misoko esalami lokasa o bakotia na kati ezala lokasa o bakotala lokola biso nyonso to na posa ya réforme ça c'est déjà le point commun sika motune ami balé yango yo réforme yango to kosala yango na nzela nini. Fala ABC bino to sala ngona nzela au conseil de réforme. Félix Alobite na ABC Fayou Kende na Assemblée nationale. Assemblée nationale majorité zali FCC.
Soko tokei na nzela ya Assemblée nationale, Félix akoko yebisa biso te ba réforme wana, ba to FCC ba kotikeleka. Donc Félix c'est que dans autres na voie blocage Na yango na ko tuna motuna. Ayebisa biso lelo, soko ya sa sololi malamu na Kabila, te ba réforme to ko sala, FCC akokanga yango te. Po biso so to na posa réforme, longola be kamere na nyamu nyamone na ko somba ka bandako auto somba ndako misato na nyangwe. Nangambo planète Ngambo na nyangwe ndako misato atindi ide kina Daniel Masaro ndako misato na koyola yo na bilili ya bandako wana mbala sima na boso ko nango na nango kaka sika o asome na lingwa lesika musuna na lobite misato etandani boye na nyangwe et pas omona ka bato avanda na sanze te bako mela mwa ko bon wana za réforme te finalement te na bi yango na bi na yo boye wana ya mwa liboka na funga te pembeni longola ni kamera pembeni na FCC biso baso to tike to na posa ya réforme sika. Quelle est la démarche? Tous les calendriers à l'Assemblée nationale. Évidemment, Tokolo Belango, comment procéder? Smalto, Patrick, Gret, bino vous a groupe de réflexion. Et ça n'a pas tout, réfléchir, binope, Tshisekediste, n'a évité ce que vous réfléchissez, vous avez une recette, moko, il y a qu'à proposer, parce que vous êtes, j'insiste bien, groupe de, ça dit bongo, il y a président. Alors, finalement, est-ce que vous avez une logique, quoi, réforme? Au moment que besoin, il y a réforme, et Zali, n'est-ce pas, ou Tcholo Bengo? Matondo Mingi Ndekonanga Jacques, naza coordonnateur à Gretz et puis naza cadre à IDPS pour votre information. Okay. Je pense qu'il n'y a pas longtemps tozalaka na plateau yongai na yo na lobaka que au sein ya Lamuka 90% sont les aventuriers et j'ai même assumé ça. Atténué. Oui. Papa, comment expliquer que Fayoulou abundaka pour la vérité des urnes? Combat, c'est quoi? Vérité des urnes. Donc, dans la Mouka, on ne reconnaît pas Fachi comme chef de l'État. À ma grande surprise, dans le document Nabango, première des choses, atteindre main tendue par Fachi. Deuxième des choses, à reconnaître dans le document Nabango, Fachi comme qui? Comme chef de l'État. Mais, comme il y a vérité des urnes, exacté. Mais pourquoi tromper la population? Qui trompe qui, franchement? Attendez. Pourquoi ça beaucoup de Mike Mukeba va jouer encore sa mingi peuple. Bakusi peuple trop. Est-ce que vous allez qui pèse la crise? Crise nim. Et pourtant, et ça opposition, n'est pas en perte en vitesse. Babi place à la terre qui ne va péter. Président de la Fachi, ABC nani Fayolo. Kende na parlement, nde voix mobimba oyo contre le parlement. Kende na parlement pour que la pena va député na bino. Ba appuyo et le kwane leka. So les qui sont monique eza vraiment utile. Et les qui sont les utilité et que les gars n'ont pété. C'est la raison pour laquelle moi je répète encore et au fort que non. Mbok eza na crise té, eza opposition eza na crise. Donc besoin de réforme exaté. Exaté. Mbok eza manamu. Ni les a bloqués. Donc même un diagnostic qui a fridolé un bongo en tant qu'archevêque, rien du tout. C'est son point de vue. Merci. Qui n'engage pas les nations. Merci. Ndeko un mouvement citoyen, Lucha évidemment, Mike Takakio déjà na début. Est-ce que vous avez la même perception, vous avez le même regard, vous avez un niveau principe, est-ce que besoin de réforme dans Mboka et ça qu'on s'est posé? Justement, mouvement citoyen Lucha zali pe ko banza ndenge ba ndeko ebele bazali ko kanisa. Il fallait la réforme et salema. Surtout, où ils ont concerné biso mingi za ma élection. Donc la CENI, on devait d'abord restituer, en fait, reformuler soit composition du bureau à CENI et les modes électoraux, par exemple, qu'on soit la réforme sur le processus électoral, où état libre élection, gouverneur, sénateur, et voilà. En plus de ça, pour nous répondre à Ndeko Mukebai, c'est vrai, zana moi cacophonie moko boye oyolelo ezali kosala que tout le monde na lokola tozali à la solde des individus. Nazali ko boya yango en bloc que biso tozali indépendant et tozo la lutte na biso na ba objectif précis. Changement ezalité, c'est normal parce que makambo ya tangi woneza kutumuke za ebele oyo biso tozali ko fustiger chaque jour tozali ko boya tozali ko ganga pona nini parce que tozali ko mona été régime ya kala ezali kaka na moi même mise na makambo ebele, mais ce n'est pas pour autant que biso to rejeter oyo to banaki ko senga parce que au départ peut-être il y a habité parce que azamuta mouvementé to banaki ko luka à un certain moment la transition sans Kabila to benga teska
prôné par l'un de nos amis à Otako Kufa, Tumbaki et pas Bandekwa Kabila, na Goma, na Ndakunae, na Yakape jour il y a 1 an na na plateau, donc paix à son âme, Luc Nkouloula. À Kufaka, to sengaki que to changer, en fait Kabila alungwanan, to voir mutu mususu oya société civile, exemple Cardinal Mosengo, docteur Denis Mukwege ou toute une autre personnalité. Mais finalement, et là, quand on noté par Nabino, des bakina, vraiment, vous, ya au Bobandagi, na on a début, au centre de Batouli, et là, on a fait mon compé, mais qui pression, vous avez nango, et pourtant, il y a mon retour le bango, ma camboza a un contexte, c'est un zalaki. Mais on sent lucha, on dit beaucoup, justement, frère Amé, exactement. Problème est là, deux niveaux. Premier niveau, na otaye koye bisayo awa, nan institution eza nan assisté. Par exemple, dans le niveau de la province, c'est maintenant que le gouvernement provincial les a un peu publié ici et là. Ça, c'est un des deux. Ah, on a niveau national, dans le gouvernement national, ils ont. Donc, beaucoup de salaté. Tokoki ko sala. Mais, il risque et ça là, action sans impact. Et ça guide parenthèse. Non. Tokango rapidement. Ok, mais j'ai fini. Deuxième aspect, c'est que apparemment ensemble, tous les qui unis, il y a vraiment Kabila Okende. Et l'accueil, bah, moi, ça me soucie de découragement et côté, non, comme Kabila Ke, bon, maintenant, on peut aussi justifier ça dans le Wana. Mais nous pensons que, dans la retraite nationale, tout au Sala, na Goma, on s'est redynamisé, et je crois que d'ici là, au Roman Abisso. Voilà, Mike Mukeba, na zone selon Maloba, presque, Tolobia, il faut réforme, sauf Smalto Patrick, Alobim, il y a une opportunité à réforme, on a été, mais yo, Zaki, d'accord que dénominateur commun est à réforme. Mais au fait, réforme, en gros, est reportée sur Nini. Ogo Bengi, c'est un gars, mon togo, bate, groupe de réflexion. Félix, Aouto, bana, bouni, te senge, ba réforme, il y a réforme, c'est Félix qui l'a dit, c'est pas moi. Motoyo bengi groupe de réflexion, ba groupe de réflexion te moi mili ki ba komela ba kana ba bureau te to ko moi ba bandero na bango te bango ba jubo toza na bureau na makamonyo so mesana ke bai toza na divorce je me connais la partie politique landa na wileri ko mona yango bureau bozala po yango ba taliban on peut son maloba yango ba pesa yango ba taliban Mike Mukeba ozana maloba bozala na bureau awa bo jubo kondi bo komi Gret pète pati bo sali tale to ko PPD na mbongo abula matai waka na bilo wapi to mwe ba bandero ya bide matistika boko bate ande ko aka ba to PPD boko jwa mituna na tuni na ko tuna yo quand quelqu'un meurt on peut pas condamner ça na bo konjo ya bino moto wa beti masai po akenda baba oko yanula yango te tikangai TVC mon konjo ya bino abi na yebe loko samite ba tuni c'est ça bino bo uti boko ko ya boko sika bo bipe mon salate vous êtes des amateurs na ko bisa. C'est ça que mon tour a compétence en la matière. Quand c'est ça que dit qu'il ne connaît rien, ne reconnaît rien, n'a kangi sika RTVC. So ba tuni yo yango, otai ba to mo keba ya ko kosa ba to. Yano na mituna wana. Moi no ba kangi o François ba ya kangi c'est Paul Moise. Ouais, c'est normal. Botika makambo ya pamba wana bo kosa ba. Et puis na kota na biyano na yo. Obite main tendue, les documents est là. Na pesa ola kisanga main tendue, les documents est là. Oko yo moto yo ko ba makambo ya les documents de Fayouli là. Nazaki na motu kanti babenga on appelle ça la semaine tandi faut leur conseiller la réforme faut leur conseiller les documents yango yondeko ma kamata la kisanga pa ba komi mentandi tanga yango na soko linga mona tangela batote ndeko faut leur ko bunda vérité des îles omoni motema mabe midi kiwana ba ko mele ko sida boye baka yango bokonja à ses côtés faut leur ko bunda vérité des îles faut leur tamboy na mikira poto babina été yo ko senga recomptage des voix. Nous avons conseillé sur le comptage de voix exactes. Pesa plan de sortie de crise. Pesa plan de sortie de crise pour la Bolingo à Congo, pour la Bolamo à Congo. Ah, tu as dit ventiler à 90%. Donc, quand les gens disent, nous avons combattu pour la vérité des unes, si quand Bongoli est tombé la vérité des unes, tu conseilles un recomptage, tu senga ba réforme pour tout ça ma ponomi na lombango ma ponomi wana et permet et ça dit c'était ba imboka ba 12 à 18 ba kende na vérité. Nous proposons une solution pour le bien du Congo. Okay. Voilà des individus au Barako Kangama, moi, mille que Boyokozwa. Il y a mis ça passe aux Lagui dans le bureau, les bossos te fait ça comme un an. La posé aux questions. Dis-moi ici, vous avez des bureaux. Moukeba, s'il vous plaît. Pour ça, quand Mike, la posé aux questions. C'est pas normal. Alors, réforme. Dites-moi, vous aviez des bureaux avant. Mike Moukeba, réforme par où commencer? Tobanda wapi. Nabina yo, fa la satanisi ngwao. Ah, on va pas même entendu. Au côté de Mokando, bah yo kao la qui s'est entendu. Bah réforme faut la CENI, commission électorale. Bisson sur toi,
na posa ngana ko yebisa même ma condition na sinazui ya ko ya ko ganga nous on réfléchit ce qui a réformé donc seni il faut que talango ata loi électorale et la biloko na tuna motuna moko o bango ba agrete nous on réfléchit et loko nini ezanga kananga mokolo oya bimisaka motuya ya moponomi les résultats des élections et loko nini ezanga le même jour atia ba résultats sur internet ce qu'on est toujours potana na kuko eza po moto na ba résultats les jours où il a publié les résultats des législatives nationales et provinciales. Pourquoi n'a-t-il pas affiché les résultats sur internet? Et a dit qu'un clic, un simple clic, pas tous les résultats sont là. Merci Mike. Réfléchissons pour que le combat avance, vous venez protéger vos petits intérêts. Smalto Patrick, ouais. Est-ce que le fait qu'il y a eu Kolobake, besoin de réforme ezate, Mbokesa Malamu crise ezate, est-ce que ça autosuffisance à Félix Tshisekedi, il y a quand Tshisekediste en général, besoin de que bon, Tokoki, pendant que Jean-Claude Kibala, ou Azali député, validé pratiquement, il y a Sud Kivu, à lobby, expertise ezate, ce qui pendant Félix Alinko Kamamboko Malamu, Akeba, Akena, logique à réforme. Ce qui était excellent intention, il y a aussi une touche. Est-ce que ça arrogance était, orgueil et pas nabino? Maton de Mingi Nazo répondant de Gonanga Mukeba. Rapidement, Nazo répondant. Ponga na mono so pese minute belé ye minute belé mais pas nango so katambala moko. Nazo répondre maki Mukeba. Alobi ke ba groupe tozali te ba PPR sur penenge nini. Great mutaparena great d'abord c'est que diamoko izaka na permanence nango de na limité. Ah oui bimi siko na ekomi na nini na wileri okoma déjà na résidence sango. Makambo tout ça na kumu na organisation net great ezate même na bureau na ye ma ko comparer na bureau agrégité ni de près ni de l'autre député. Deuxième des choses, Mike Mukeba s'attaque vraiment à la personne, mais nous devons défendre le Congo, pas un individu. Makambo Kamere et tout ça, le peuple n'a pas besoin pour pouvoir dans des réunions sur la parce que ce qui est son problème c'est toujours concentré sur l'individu. Mike Afinga Fachi toute la famille mobile. Est-ce que tu as sonné que tu finger comme chef de l'État, autant mon tapis rouge, si tu as les Mike na mis sur naïe, c'est qui est la mise sur Mike, c'est la jalousie et la haine, franchement mon frère. Pour chiter là-dessus encore, il dit ceci, Bakangi chaîne de télévision, RTVS 1. Le chef de l'État a dit ne confondez pas la démocratie et l'anarchie mon frère. Pourquoi Bakangi chaîne noté? Pourquoi Bakangi ba chaîne wana? Chaîne wana et ça. Écoutez d'abord. Chaîne wana ba chaîne elongo benga on appelle spécial amuka. Spécial amuka donc on peut commencer à insulter, à dire du n'importe quoi la chaîne, c'est pas Tikabino. Il dit mutumu wa kufi. Si mutumu wa kufi c'est pour le manani. Si mutumu wa kufi c'est pour le manani. Pour le chef de l'État, si il bat les yeux mutumu pour le chef de l'État. Si mutumu wa kufi na accident c'est pour le chef de l'État. Sont là-dessus. C'est pourquoi je vais vous rappeler quelque chose que Biloko de là pour le moment, na niveau de réforme, on a zoomé Mukeba Fayoulou n'a pas tendu la main à Fachi. Na discours il a Fayoulou banda pas un discours, danse moi j'appelle ça campagne d'évangélisation. On a ça la bina et tout ça. Il aban aboya ka jamais tamokolo mokote à vous trouver na Fachi. Mais na lettre na bango quand il dit Fachi chef de l'État, il y a des gens qui franchement sont sérieux. À ce moment-là, la Mouka reconnaît Fachi comme chef de l'État. Est-ce qu'il y a logique? Est-ce qu'il faut au bois qui ça? Non. Les chefs d'État répondent à Fachi Koune Bouyan Albinini. À qui est dans le Parlement? Il y a des députés. À qui est dans le Parlement? Des places où il y a une thématique. Et ceux qui ont les gâtés, ceux qui Parlement endimi. Endimi, on s'incline et les Kinango. Mais ceux qui Parlement endimi en côté. Mais ça suffit, les pays va tourner. Smart, beaucoup mieux arrogant. Attendez, non. L'IDP, c'est depuis. Écoutez, l'IDP, c'est l'arrogance. L'IDP, ça le toujours ma camouflage sur vérité. Mike Moutaba a soulevé encore. Et là, non. Pour Bango, Bazana, expérience. Il est vrai. Toujours pouvoir sikoyo. Chef d'État comme président de la République sikoyo. Alors bien son expérience il y a Mike Moukibai tant comme député expérience il y a dans le parlement mon soeur il est le parlement il est cas son secret là-dessus il y a une expérience il y a un député Jean-Claude attendez d'abord il nous parle de l'expérience expérience c'est gagner à force travailler et aussi et zoyat donc il y a une expérience à niveau de députation. Merci Smalto ndeko ya Lucha Jacques Isongo
Est-ce qu'il faut aussi qu'on dissoudre deux chambres? Il y a Parlement, Mike Alobia, on peut toucher CENI, loi électorale, peut-être Cour constitutionnelle, c'est notre document, Bazana Yango. Mais est-ce qu'il faut ajouter aussi aspect où il y a qu'on dissoudre carrément les deux chambres? Parce que Tambo Mwambapa, Zorouya, autorité morale à Saponi, Janine Mabounda la pointe. Alors finalement, tu as évité le renézo et la bus après. Crainte autres aladi nango bandakala yango etukumu. Et je pense il peut être possible que Lucha a envisagé, a encouragé position wana parce que tant au président Félix a joué décision il y a que suspendre les résultats et gouverneur je crois ou sénateur, tout le monde s'attendait que en tout cas Marambezo bonga. Donc c'est-à-dire que moi décision moi et il y avait d'ailleurs beaucoup de gens qui ont proposé dissolution il y a Sénat tout senga qui yango. Mais crainte et Rosalanini, bon, maintenant, ceux qui basali yango, quand est-ce qu'on va avoir bah, élection anticipée? C'est la même question que n'avons mis tout na document la 12 à 18 mois. Justement, une année. Oui, mbongo utawapi, comment on va mobiliser mbongo wana? Il faudrait peut-être que ça va cartographie les sous bien qu'ils a déjà. Il faudrait peut-être que les sous électeurs parce qu'il y a un mouvement et salama entre électeurs, voyager. Mais aussi des décisions soit lettre il y a la Moka. Ezo bangi sanga moi mouké parce que la Moka ou soit Fayoulou a déjà un ancrage la population et qu'on risquait et ça la loi discréditer justement on a des autres ça la net moi ko bangi ça mais quant à voir qu'on supprimer tout que ça la suppression il y a la chambre il y a haute na basse en tout cas nous pouvons être favorables mais seulement comment qui va contrôler tout que gérer le gouvernement pendant ce temps-là parce que le côté boyandé dérive autoritaire décision moroto comment je peux dire détournement soit loi et les cas enfin je sais pas il y aura pas de loi nouvelle mais comment ça va se gérer donc législature et aux alatés moi ma question on a ce qui peut-être va proposer et que tout le monde qui non concrètement sur le terrain et ça là et simba pourquoi pas tout soutenir mais est-ce que solution ils appellent na rapprochement de Monseigneur Fridolin Lobaki Félix appelle Sabino Mukongote est-ce que Bino peut boza prêt à côté la Félix en face finalement tout en voilà monsieur Longo akolo batenda ko bango batiyali la kitoko kolekanga na nangote liboso baki na ndako papi yango na tuni mutulu abi na yo baki na permanence misola bula matali moto sungi bango bakomi 2000 organisations il y a Félix et l'équipe bureau na yo na misola bula matali tuna ye liboso ye moko abiango atoaki na permanence ça c'est de 1 monsieur quand on parle d'expérience c'est pas expérience des affaires publiques vous devez avoir travaillé à 50 ans vous devez avoir travaillé quelque part moi j'ai travaillé on ne dit pas expérience dans les affaires publiques moi j'ai dirigé un grand journal à partir de Kigali qui était diffusé à Bujumbura, à Kampala. J'ai travaillé. Na banda mon salaire reporter te, na eko sa journal langa monene comme nango Congo News. C'est ça l'expérience. Balobi na ote forcément expérience des affaires publiques. Yango boko tout ça na ka mitu boko ebate. Ezali pas si so moto ya ko bo konjina ki mukolo na salate babita saka makambula matali. Vous là, vous êtes jeune, vous n'avez jamais travaillé. Merci Mike Tolobela. Na kutu na yo. Tolobela Fido. Na kwa est-ce que vous avez rapprochement il faut avoir travaillé dans la vie. Moto 55 ans, non, ça, mon saté, et à mala monté pour n'imboka. Et un d'examen monté, parle pas d'expérience des affaires publiques. Expérience dans le privé, dans le, au vu, au vu, vendé, il y avait quoi, président, au sac à mon saté. One. Babi, démocratie anarchie, monsieur. C'est trop facile pour vous. Dans une démocratie, ce que mon toit, c'est une béba, au copé, c'est tout mon andeng, mais békolobi. Mon continue à vivre démocratie anarchie. Nanya sali anarchie. RTVS 1, une émission, c'est la radio, sanction globale. Si vous ne comprenez pas la démocratie, venez nous poser la question. Si il y a une faute, il y a un délit. Bon, ça mon toit, c'est tout tumbo. Si on a autre personne d'acquis, s'il y a une faute ici, c'est l'émission Canal Presse. Canal Presse. Ce n'est pas Canal King. Et puis pour comment tu continuer à CCTV na Ralik. Non. Et là, c'est ça votre amateurisme. Merci Mike. To répondre rapidement parce que madame, Alobi Nangaïte, Ngai, na Finga Félix na Libotane. J'ai été critique envers eux, je l'assume.
na makamama ta osa fait ça on a occasion de soit comme président na occasion pas comme monsieur c'est comme ça monsieur 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 je suis en démocratie. Je suis en démocratie. Je critique quelqu'un s'il devient chef de l'État. Où est le problème? Il va passer. Il y aura un autre chef d'État. Avant qu'il soit chef d'État. Monsieur, s'il vous plaît, je le critique et je la. Conception Bokondi, oh, il y a Congolais au Mamboka. Moi, j'ai rien à voir avec un chef d'État. Je le respecte. Il est chef d'État, je suis citoyen. Bino Boala Boko, so Motakwe Mokondi, et le quoi Batobale je l'ai critiqué, je continue à le critiquer. C'est ça la démocratie. Ça ne me réduit à rien, ça m'agrandit à rien. Mike Chité. Alors, Nassi Obina, ma cambo personnel, autant qu'il y a Vital Kamé. Mais quand un individu qui est directeur de cabinet achète des maisons et c'est connu, et que je le dénonce, Obina Ngaï te, Ngaï, nana problème na bato. Yo, zo se pela bato bat somba kabidoko, na mbongo na yo. Mbongo ya bana na yo. Songa na yeko bango obligé de prendre avec des individus. Merci, pitié pour vous. Merci. Smalto, Patrick, je rappelle que tous à la consi, tous qui en a minute, il y a Souka pour nous répondre na ba question. Fridolin Mbongo à lobby et kozala malamute pour na Félix Tshisekedi a tourné dos na baningane ya kala ya opposition. Est-ce que vous êtes prêts ya ko talabango et longo pebo ke nebo tambola ensemble? Matondo mingi ndeko Jacques nazo répondre encore Mike Mukeba vana t'es toi avancé répondre ngana ouais parce que répondre ngana te répondre ngana omoni pour réalisateur au katabiso ouais parce que Mike Mukeba ce qui t'a ébélé non ndeko ba di n'importe quoi auto diko au peuple azo silinga ngote yo corriger kasi ouais nazo corriger le modosu yo loba siko Mike Mukeba question na ngana nazo répondre ngo na répondre ngama alobaki Mike Mukeba va faire dernièrement à marche dernièrement il y a dimanche zéro les bons outils partout batambo na balabala ba moni que ce sont les aventuriers au moni que na ba réseaux sociaux Mike Mukeba a commis azo sans Mike azo sans nini zoi pourquoi a message na ngote bato message biloko na biso ko bato message biloko na nyonso Mike vanda na parler vanda na assemblée provinciale sala musona ki député makambo sila tika biloko wana pour commencer yo message na ngote bato message na ba biso oyo ba chef na biloko wana merci pour chiter question na Mike oyo lobby ya monseigneur a lobby Mike a lobby sur non et biso to confond démocratie mais vraiment et puis il parle que nos bureaux travaillent pour tous ans devant la télé pour lui dire lui Mike j'ai fait directeur na Orange j'ai fait directeur attendez d'abord les loyaux na chef de service d'entreprise connu en RDC c'est pour dire non tout défendre Congo pas individu tous dans la démocratie après si idée de la même manière yo poko pesa idée na yo ok pour nanga na moni ke makamoni ki oyo ngana pesa ya zanzambe te fridone aza nani extraterrestre te à réfléchir à pesi yango donc on peut accepter ou ne pas accepter ou on est réflexion na mais pour na biso réflexion na eza une portée pour na minute oyo to évoluer mbo kendri boso gouvernement bima makamo kendri boso on n'a pas le temps ya on est au banda boto pour na kobeta mu Congo fati akore jamais baninga na position te. Pour votre information, Moïse Katumbi est avec lui, Moussa Nyamou est avec lui, les frères Diongo sont avec lui, à part Martin Fall qui trompe le peuple, la nuit autre chose, et l'entend autre chose. Donc il ne peut jamais tourner au Congo si ma banani y a ba. Exact. Souci est la muka na ndeko Fachi un jour akutana parce qu'il savait que non Fachi ko travailler na Kabila personne de la même manière le ko travailler de la même manière la muka et qui ko essayer que papa toye lindisa ton ndimi comme chef de l'état tout travailler ensemble bon ndimi siko ton ndimi toye ni elsa ndegen safu camarade nani ya ndeko Mukeba basali le lo reconnaître que non chef de l'état a mis impliqué na kati nani ya cour constitutionnelle il convoque cour constitutionnelle wala comme chef tango azo convoquer bangote à l'étiquette les lo la muka et puis et remercier chef de l'état pour n'enga sala équipe n'enga barabilité bango badala pour citer encore une minute Mike deux fois Mike Mukeba le bébé tango va expandre pas pour il a critiquer pour
Tout le monde a toujours Mike Mukeba oyo atamo na balabala kete le on atamo na balabala parce que lipa et mati. Merci. Le on atamo na balabala parce que Esther a battu les akukita. Mais seulement Nazum Maloba. Voilà, Otengi Assemblée provinciale, réalisation exhibition 5 minutes et Tikali. Rapidement, tous autres dressés bilan, il y a travail, il y a première institution, il y a capitale, il y a ville province, il y a Kinshasa, Assemblée provinciale Kinshasa Kamamina Godé Mpoi comme président. Jacques, finalement, Bilani Nokoko Sala na institution organe délibérant, il y a province et Sikabiso Tozali, ville à Kinshasa. Oui, merci beaucoup. D'abord, il faut trouver, on allait parler de ça, j'allais me préparer. Namokuse. Mais Namokuse, Naebi était, comme session, il y a Ebandeli, après vote. Et Zalarana, nous, bureau provisoire, enfin, inauguration, et puis d'abord bureau provisoire. Oyo, et au pays, ça m'a, enfin, ça a le mandat, ils ont un mandat, tout Moussala, il a validé d'abord le mandat, il y a député, il y a Sika, et puis, Bassala paix, ordre, comment. Donc, ça va formalité, non? Comment, ordre. Règlement intérieur. Règlement intérieur. Ensuite, voter, ou mettre en place, la commission. La commission, mais d'abord, bureau définitif. Après bureau définitif, on va installer gouvernement, investir gouvernement provincial. Je crois que la tâche, nous sommes à Salamaki et tous autres, après, vacances, comment ils vont se comporter. Mais bon, par rapport à la main, enfin, message à Monseigneur Fridolin, nous avons comme président de la République, que Aïeba était tu y a FCC ne baza ba ennemi na donc Andima a travaillé. Merci. Tokangi chapitre on a déjà je crois que tu reçu que c'est un député provincial na zone Seli Smalto Maloba yo posa na Kinshasa na Bisoawa tout ça na capitale évidemment qu'on permet biso to brosser bilan et assemblée nenge et bandi ezaki inaugural bilan na ko kozani na musala oyo ba sali pona surtout ville province à Kinshasa. Bon, matondo mingi ndeko na ngai Jacques namoni ke na ndenge namoni pour le moment na ville à Kinshasa na mitu ko ndiko tambola bazobeta piololo pona kosala ba salongo et puis na yoki ke lisusu gouverneur a pesi Kanyaka donc na ndenge nazomona quand même ke makambo kitoko salema tant bande onanga bazondi mangote bande konanga ba Mike bazondi mangote mais musalo salema namoni ke biloko yema ndeko salema kana nyonso wana ta ko bimisa ba salité et bande ko salema cause na njatini ngobila c'est pourquoi na ligne ka pour le moment to défendre Congo to défendre individualité parce qu'avec le Congo bâti la bis héritage on est to défendre Congo surtout le peuple au bazora nanzala to défendre position ya mboka pas dans cadre individu tel a fait ça mais pour le moment tous à autour ya Congo. Merci Smalto tous autant ba message zo comme la biso Mike Mukeba député provincial bien que sous sanction et yebse biso pona yo banko na ya na motuna na kasina yebisa ndeko ya IDPS état de droit so moto akufi ndeko boyebi démocratie ate etali tata mokonzi mboka quand un Congolais meurt na liwa o ezali o ya nzambe te etali tata mokonzi mboka musana eko batela biso soko yebi yango te etali yo wana na yebiso te oko omoni intolérance na bino oba makambo mokeba lo baka oba peuple balinga te peuple yo kenda consulter wapi ozana ba opinion nonga pe ngai comment ko bakeba o ngai peuple alingi yango te o ya yo Congo mobimba balingi yango c'est de l'intolérance yango wana votre intolérance vous avez des opinions j'ai des opinions. Quand nous débattons ici, le peuple n'a rien à voir, c'est vous deux, nous deux, vous et moi. Alors, Assemblée provinciale Zali Mawa. Guy Matondo, na okena makambo. Guy Matondo aba été agui bongo abula matali. Wapi yelelo. Bakangi ye eloko te. Babongi sakamboka na salongo te. Il y a aucun pays du monde basaka salongo. Bamboko ekenda liboso bazipa mabulu nyonso pasa kokota matiti akate matiti batiaka neloko bakei ko bwaka salongo wana ya kokosa bato soko tambola loko lobito sala yo mona kamboka ni basaka bato asaka salongo basali commission moko kombo nango Fonak ali fond d'assainissement de la ville de Kinshasa commission na batiaka ngo en place le 16 mai bapesi yango mikomisato commission na sali plus d'un mois. Moto wana ya Fonak Jean-Claude Mouissa misolo o etali Foner fond d'entretien routier des millions de dollars à Dwakango et mona nakate
tango matata azalaka akopesa $100,000 par semaine, $400,000 na sanza, mbongo wana emonana te. Moto wana te bapesa etumbo baye ko sa mosala commission plus d'un mois après na molili lelo bana babakisa sa baye beloko sa. En résumé, Mike, na lobi yango assemblée provinciale na mokonzi yango batika stratégie na bango bakosala na ko telemeka yango pe baye baka yango Godin po bango ata longo linga député na kotika tumbala ngai te bakobakisa sur 12 mois. Ah bakisa na kotika yango te na lobi na yo batika stratégie bakosala bakokosa bana kisasa na biloko lokuta na sekuna bali bakotsa kanyaka ata na longo député que Godin retienne. Quand j'ai commencé mon combat, j'étais pas député provincial. Ma bonne ko ça ma assemblée provinciale na ko bundi sangoti na suka. Merci monsieur. Tout un message. Bonjour Canal Presse. Au juste mboko tokosuka puis liste bimi na 3 heures. Système o ya ko travailler butu et outi wa tokobi ba chinois tetozaka ba congolais. Bonjour Jacques. La justice élève une nation mais oyo ya biso et komi nini bazuzi oyo bazo sala et komi nini. Bonjour Canal Presse. Jean Goubal ami tungisate azongi la système ya boulona ye parce que politique est komi buzoba. Courage Jean Goubal. Bonjour Canal Presse. Yende a commis cours constitutionnel. Je n'ai pas compris. Bonjour Canal Presse. Ndeko Mukebai Aza et Kolonini. On parle pas des tribus. Pendeko Eliezer Tamboué Aza Wapi jusqu'à preuve du compte Kazagi aux États-Unis. Bonjour Canal Presse. Botou ne la biso avec Mukuna. Réaction na ye. Ezandegenini par rapport ya SCC na Fridolin Ambongo. Tokosa l'effort, Totuna. Bonjour Canal Presse. Qu'est-ce que Kamere a à voir na réa cour? Pe makambo ya banda konaye a sombi ezana lien nini na dossier ya ba contentieux les mbongo abula matari. Soko yebite kongomani yo etiko zali. Et ali mbongo na yo. Bonjour Canal Presse. Bonjour Canal Presse. Si possible, président Félix Alongola Bazouz Union Sopo Eza Soni. Bonjour Canal Presse. Idée à réforme Eza bonne, mais Ezande Fayulu Aboyaki, mais il y a Félix. Docteur Briand depuis Gombe. Bonjour Canal Presse. Merci Ndeko Mike pour l'éclaircissement. Mais si possible, attendez la biso lettre wana ya Fayulu. Bonjour Canal Presse. Ndeko ya UDPS a ebisi biso vérité que Bakangi RTVS 1 pona Bafingaki Fachi. Bonjour Canal Presse. S'il vous plaît, Bandeko bazan la plateau. Tous en besoin kimia. Bonjour Canal Presse. Ndeko oyo azolo ba crise ezate. Est-ce que Aza Penza congolais à RDC a expliqué biso nini Fachi a sali depuis le 24 janvier. Élysée depuis Ngaliema. Bonjour Canal Presse. Ndeko Mukebai a koki kozala moi élégant éléganté. Merci monsieur Elvis. Bonjour Canal Presse. Est-ce que la sanction de Mike Mukebai concernant ces émoluments sont annulées? Mike Kevin Bonjour Canal Presse. Batu ya UDPS bazomo na crise oyote Mutombo depuis Mokali. Bonjour Canal Presse. Yebisan de quoi UDPS. Toyebi que Fachi président, Memboka ezana crise à reconnaître Yango. Bonjour Canal Presse, félicitations pour l'émission qui tokon de quoi UDPS. Na Mike Batika Kotali Sabiso ba niveau na bango. La RDC ezana besoin ya solution pour na satisfaire ba Congolais. Jacques, merci. Merci. Merci Smalto. Merci. Seconde mon connaît c'est Gentini Ngobila. Gentini Ngobila, le pango ya bana lingwala. O ezali na Willery Kalembelembe o bocha moto na bino a PPRD les champions. Mopanga bozongi se ba lingwa lo pango. Merci. Pendant 15 ans un individu a pris cette parcelle, a construit des locaux et s'est fait payer. Gentini Ngobila la Sengiyo. Zongi se ba lingwa lo pango na bango na Willery Kalembelembe. Merci. Ezaki numéro ya Souka ya semaine, le lot rediffusion na habité. Ezamo passe parce que ma match ezako zonga. Rendez-vous semaine prochaine pour na semaine ya Sikoto Banda Canal Presse. Au revoir, merci. Au revoir.